bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre les artères de Kinshasa d'aujourd'hui. Merci à la communauté 3 Exemples Production TV Mobemba. Merci à l'intérêt Oyo Bozo accordé à l'émission Nabiso. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kaka ndenge tolobaka TVZ Radio T. Bienvenue dans les artères de Kinshasa et à Mokolo Lelo. La fois passée, tolaka kibino ke tokozonga lisusu. Tokozonga lisusu matonge. Yango wana lelo. Bana matonge 1 boza wapi bokota lelo tozongi lisusu matonge. Lelo toye matonge 1. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa, to bandi vidéo na biso na place Banakin. Place Banakin. Oyo, eza en face ya Stade Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël yango wana. Ah, toza na place Banakin na croisement ya Oshwe na avenue Permanence. Lelo tokosala mingi quartier Matonge 1 bana Matonge 1 bokota. Lelo toye na Matonge 1 na ndenge ya se côté ya rivière Kalamu. Okenda libanda mboka kala oyebi susu ndenge mopanzi oyo ekoma te. 3 Exemples Production TV eye kolakisa yo pe côté na bino bokota. Ah toza liboso na moko ya bantre ya Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël yango wana stade Giveme. Tozo banda balade na biso po tolakisa bino babalabala ya quartier Matonge 1. Kobanda couloir Madiakoko jusqu'à avenue Permanence ou bien avenue Oyo Kangamana na rivière Kalam. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Matonge boza wapi bana Matonge. Lelo toye mboka na bino. Awa toza na avenue Permanence yango nde ekangami na rivière Kalamu yango wana. Rivière Kalamu yango oyo. Totiki avenue Permanence. Tokoti avenue ya liboso. Avenue Masimanimba. Bana Masimanimba boza wapi bokota Masimanimba na bino oyo botika kala yango oyo.
mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tokoliko tosanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Bana Masimanimba Bokota, partagez le lien, s'abonner, na oyo nano s'abonner te, commenter, au moins le pangu na bino, commenter, partagez le lien. Perfectionné, puisque sonore, makambo toboya kilobi, et comment autoriser, puisque comment, l'issue me commande perfectionné, puisque sonore, makambo toboya kilobi, et comment autoriser. Matongi na bino botika kala yango yo. Awa toza na avenue Masimanimba. L'issue me commande perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Bana Masimanimba boza wapi, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Matonge 1 bo réclamaki, bo monaki kaka Matonge 1 na ndenga likolo. Lelo toye Matonge 1 na ndenge ya C, na ndenge ya rivière, ndenge ya rivière Kalamu. Tabali solo pesa sango na moninga, namoni lupango na bino, namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Kasi tango kaka elevation ye okomi ko egorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bana Luozi boza wapi, Luozi na bino botika kala yango. Apocalypse vende ya Matonge yango avenue Luozi. Totiki couleur tozui Luozi. Luozi na bino botika kala yango yo. Tozo kitana Luozi vers rivière Kalamu, avenue Permanence.
avec un ennemi, mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Toujours avancé dans l'avenue Luozi, na Matonge 1. Luozi na bino botika kala yango yo. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. En face na biso stade Tata Raphaël ya mwana. Ah, ba bâtiment oyo basali biso série ya francophonie ya mwana. Awa tokiti avenue Permanence, Permanence yango yo. Permanence ezokende vers boulevard CN2. En cadre ya Matonge 1, lelo bokomona pe boulevard CN2. Parce que boulevard CN2 pe eza na quartier Matonge. Bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokoti avenue Chikapa. Bala avenue Chikapa boza wapi? Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bana Matonge 1 boza wapi? Kabali solo pesa sango na moninga. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission.
Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. À droite, na biso, hôtel Bakuna. Hôtel Bakuna, yango na droite, na biso, toujours avancé. Na avenue Chikafa, na ngambo ya Matonge 1. Bana Matonge 1, boza wapi. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. 3 Exemples Production TV, lelo na ngambo na bino. Omoni lopango na bino te, omoni balabala na bino te. Benga biso, komante, tokozonga, toya kolakisa yo pe epa na bino. Bana Chikapa boza wapi? Tozobima na Chikapa vers couleur Madiakoko. Oyo ekoma avenue Shungu Embadio. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goutalas. Tiki Chikapa tozokende vers avenue Pozo. Omoni Chikapa na bino botika kala. Tozokende maintenant vers l'avenue Pozo. Bokota. Le retour à la parole nous est tous demandé. Bana Matonge boza wapi, bo se manifester. Au commentaire qui bolobi bomoni Matonge 1 te côté ya rivière Kalamu, lelo tozongi. Toya kolakisa bino Matonge 1. Matonge 1 na bino botika kala yango oyo. Kabali solo pesa sango na moninga. Avenue Pozo yango oyo. Avenue Pozo na Matonge 1. Tozokita na Pozo vers Kalamu. Soki botali azidero na biso ya Matonge bokomona ke tosi tosaleli bino déjà. Avenue Pozo na Matonge 1 na ndenge ya likolo, lelo toza na ndenge ya C. Bana Matonge boza wapi? Matonge na bino botika kala yango oyo. Avenue Mpozo yango oyo. Bana Matonge peut-être otanga na école oyo. École salutiste.
yango oyo ya EP A1 et 2 matonge yango oyo aveni Pozo. EP A1 et 2 Matonge, une école salitiste. Bana Pozo bozawa pi kabali solo pesa sango na moninga tozongi na Pozo lisusu na permanence po tokota avenue Elandi. Avenue permanence yango oyo otiki permanence tokota avenue Vista yango oyo bana Matonge boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta dire. Avenue Vista yango yo Vista na bino botika kala yango yo bana Vista boza wapi Bokota bana Vista Avenue Vista na bino botika kala yango yo kenda libanda ya mboka kala 20 ans 10 ans oyebi lisusu ndenge Vista ekoma te Vista yango yo Hypocrisie.
Bandaki na avenue Oshwe na place Banakin. Tokoti Masimanimba. Après Masimanimba, tokoti Luozi. Après Luozi, Chikapa. Après Chikapa, Pozo. Après Pozo, comme na avenue Vista. Toujours qu'il y a un vers Pont Kabu. Bana Vista, Bokota, Kabali Solo. Partager, s'abonner. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a n'allé le rang. Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Vista bozawa pi. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Église film yangoyo ya pasteur Dalo Samuel, Dayo Samuel. Bandi banda kuna tina suka. Église film, pasteur Dayo. Oyo tokoti avenue Gambari yango oyo prolongement ya marché Zikida, yango oyo avenue Gambari. Bana veni Mateba boza wapi bokota
Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Koluka, babolye. Ya Yesu yakala yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Veni mateba yango. Vous abonnez, vous partagez, vous likez. Mateba yango yo. Amatonge. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana mateba boza wapi okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge mateba ekoma te mateba na bino yango oyo bokota bosabone bopartage bolike. Perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, puisque comment, l'issou me commande perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, Sala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesite
motema na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Merci na bana matonge nyonso osengaki matonge 1 yango oyo awa toza na avenue Mateba tokita nango vers avenue de la Permanence. Avenue de la Permanence nde avenue oyo ekangami na rivière Kalamu. Rivière Kalamu yango nde ezokabola Kauka na Matonge. Okende à Permanence vers Sendwe yango oyo boulevard Sendwe yango oyo en face na biso amphithéâtre et armée de victoire yango wana. Armée de l'Éternel plutôt. Amphithéâtre et armée de l'Éternel Yangwana. La parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, avec mon cona lobi, tous on a l'élora. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa toza na boulevard Sendwe
Bana matonge boza wapi? lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé Bokota bana veni mwanda yango oyo osabone bo partager bo like Bokota bana veni mwanda ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire kenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge aveni mwanda ekoma te aveni mwanda yango oyo ana mwanda bokota osabone bo partager sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kana yo. Ana veni mwanda boza wapi kabali solo mwanda na bina botika kala yango oyo aveni mwanda yango oyo na quartier Matonge 1 bokota bo s'abonner bo partager bo liker Balingi
biloko ya kolia alangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tukoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu biso kobanko Vous abonnez, vous partagez, vous likez. Merci na balade la biso nyonso ya 3 Exa Production TV. Merci na communauté 3 Exa. Lelo toye kotambola na Matonge 1. Awa toza na avenue Mwanda. Avenue Mwanda ya Ngolo. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Okenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge Mwanda ekoma te Mwanda ya Ngoyo. Lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission Awa toza na prolongement ya marché Zigida oyo avenue Gabari. Avenue Gabari yango oyo. tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo Okota, vous abonnez, vous partagez, vous likez. mpe bavi akuta tire Tokoti avenue Joao. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango Bana Joao boza wapi Joao yango oyo. mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye Avenue Joao yango oyo. tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto Tokende kosukisa video na biso ya mokolo ya lelo avenue Sendwe. Otala yango a partir ya Pongabi. Parti ya Pongabi ti na pont ya Sendwe. Tina
Tata Raphaël. Sakutala nsima o Yeso yo Yesu zonga na yo Oluka Baboye Awa toza na avenue Zoao. Bokota, vous partager, vous liker, vous s'abonner. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Zoao, on a bien botika kala yango yo. Ce n'est que le Bana Zoao, bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Balabala na bino botika kala yango yo. Omoni Zoao na bino, Zoao est débouchaté. Zoao est sukeli na mirwana. Tozo à droite, Otozonga, avenue Sende. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana matonge un boza puis vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ah, tu es dans le boulevard Siende. Tu as c'est bien, non? Boulevard Siende, à Porte Gabi. Tu as vers avenue Permanence. Ah, tu es dans la Pongabi, tu es dans le stade des Martyrs. Ah, Pongabi, Tozongi. Boulevard Sende, et Bandé, ah, si alimenté, à transformer dans Boulevard Lumumba. Ah, tu as un pont Capu. Pont Capu, on a vu une boutique à Kalayango. Beaucoup, vous s'abonner, vous partager, vous liker.
C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Beba via. Ah, tourné na bino yango yo, botika kala. Lelo toyaki matongo 1 tobandi yango na place bana kin na Oshwe koti Masimanimba après Masimanimba Luozi après Luozi tokotaki Chikapa après Chikapa Mpozo après Mpozo tokotaki Vista après Vista Mathieuba après Mathieuba boulevard Siendwe après Siendwe Mwanda après Mwanda Zoao bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci. Ambalani na biso nyonso. Un intérêt que vous accordé dans les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa Mukola lelo. Oyaki awa na matonge 1. Bana matonge bozawa puis merci parce que vous partagez. Vous partagez en haut. En bas WhatsApp na bino bana matonge. Bah ouais, on va s'abonner, bon s'abonner, bon liker. Contact na biso est affiché, bon benga. On a encouragé biso. Omoni lupang na binote, omoni balabala na binote. Contactez biso. Donc ozonga sur la collection européenne. Et pas Nabino. Bokota. Bana matonge 1. Ozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa Mukola lelo. La chaîne 3K Production TV. Totiki bino botala boulevard Siendwe na bino botika kala ndenge ekoma tozokende nango ti na croisement na yango na avenue Permanence nde bisika video na biso Mukola lelo ekosukela soki Yesu azongi te tokutani na video mosusu. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison.
perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment lisume koma nango perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment ekomi autorise yaya plus que comment masula kobangolaka motema ye bato bakoma oyoka yaya oya lipambole Yesu yakayaya yesu yakanda yo vrema bato bakoma sekoluka koluka oya lipambole Yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire plus que son nom. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo